Shalom bien-aimé, na lingito partager les sous point moko lelo to bakisa un plus likolo ya auto zanango et pour na ko édifier via ndeko moko. Alors eloko na lingito partager plus ezali sur par réalité physique ou expérience au va vivre chaque jour et autres ma contraire na vérité ya biblia. C'est comme que au bible lobby na obat ba vivre physiquement et ça ko balanate. C'est comme que c'est le contraire. Est-ce que biblia eza ko manquer ko kokisa o ya lobby ou bien où se trouve le problème? Bana nzambe ebele baza ko bunda bunda na bomoi et beaucoup de choses ne marchent pas. Au monde dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'ibala, dans le domaine de mbongo, dans le domaine de mingi, au monde que beaucoup des enfants de Dieu, c'est comme que rien ne marche. Tandis que la Bible est lobby clairement sur point wana Yesu asala boy. Mais oyo bande ko mingi ba vivre, ils ont contredire, c'est comme que et ça la mananote. Alors, c'est là la ligne to partager le mot pour te comprendre. Et là quoi liboso la Bible, c'est la parole vraie de Tata Nzambe. Nzambe n'a maloba na ye et ko faillir jamais. Parce que Nzambe a mutute po akosa. Et puis a changé kate. Et loko ya sala, et loko ya loba etika la bongo. Parce que selon principe na ye, surtout que na psaume 89, liloba nyonso ya bimisa na munoko na ye comme la loi et pas na ye. Ako violent ngote. Alors, si la parole de Dieu te comprendre en go que c'est la vérité de Dieu y est moko. Mais pourquoi te belé? C'est comme que ça semble difficile. C'est la expérience la vérité spirituelle de la Bible. Alors, il y a un verset clé dans la Bible, il y a auto ignoré. Il y a une place. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, azali une nouvelle créature. Makambo nyonso ya kala eleki. Botala makambo nyonso et comme yasika. Yeah? Ça c'est 2 Corinthiens 5, 17. Alors, ce qui aux verset wana au fandi nango na méditation na ndeko yo aza malade na ndeko ana mbongo te na ndeko aza ko bunda bunda au place ko fande zate ou peut-être via libale zo simbate na verset wana au mona lokola accord ezate. Parce que balobi moto oyo aza en Christ aza ekela mwasika makambo nyonso ya kala eleki botala makambo nyonso ekomi ya sika. Alors toke na compréhension pendant que tu comprends le très bien et comment aider yo pour na o comprendre la vie chrétienne ngeza. Verset wana premier point eza wana to baki balobi si quelqu'un est en Christ muto za na kati ya Kristo. Donc la première des choses muto akomane sika wana a se retrouver ne sika wana. Comment muto akoko koma en Christ? Oh, vous comprenez très bien. Tant to lobi en Christ. Préposition en wana et changer Christ position. Donc Christ azali mutu oyo ayaki na mission pour na aya ko sauver le monde entier. Mais tango balobi en Christ na kati ya Christ est comme place oyo batu baza ko vivre, batu baza ko fanda wana, batu ba demeurer wana. Ce que banani ba fanda ka wana bana baza en Christ eza batu nyonso te na mokili eza batu bandimi Yesu Masiya. Lokola mokonzi pe obikisi bangonde bakotaka en Christ. Donc en Christ ya place ya demeure na bango. Ce que bato bakoti en Christ wana
bazali bikela mwasika parce que en français il est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc ce que français, il est verbe ewana et ça verbe être au temps présent au troisième personne du singulier. Biblia lobite que motoana akokoma parce que pour na bato mingi na yokaka autant to kota na éternité de to ko bikela mwasika. Noka bato so que non eza processus et ça la makadi écouter. Donc okokoma ekela mwasika eza processus. Mais so tangi Biblia le bongote. Biblia lobi motoza en Christ azali. Donc c'est le temps présent. Na moment wana moto andimi Yesu Masia. Na même seconde wana à côté en Christ, na même seconde wana aza transformé a komi ekela mwasika moto wana. C'est que parta misato balobi makambo nyonso balobi te quelque makambo. C'est pourquoi na lingaka kotanga Biblia par mot. Chaque mot essaye de comprendre nango. Makambo nyonso ya mutu wana oyo aza en Christ, makambo nyonso ya kala eleki. Question eza ke makambo eke wapi? Makambo pe nini oya kala? Otanga tolobi makambo nyonso ya kala eleki. Donc c'est-à-dire mutu wana azalaki na makambo oyo est comme considéré ancien et comme ya kala. Makambo nini? Makambo photo banana ye moko oyo azalaki liboso. Mutu ye moko. Ye mutu wana ye moko première akoma ya kala. Donc mutu wana ya kala esa leka. Mutu wana azalaki na makambo moko boye ba benyango makala. Par exemple, l'isumu. Nature l'isumu ya Adam. Malédiction. Par exemple, échec. Azalaki impuissant par Satan. Donc tu peux citer makambo. Ce que makambo nyonso wana négatif, yango wana nde esi eleka. Et kolekate par rapport à prière nangai. Oh nasala jeûne ya purification. Non. Oh nasala ba œuvre moko boye pona nasala sanctifier. Non. Via mutu wana na makambo nango esi eleka. Eleka comment? Paul a précisé encore lumière na Romains 6 que to kufaki elongo na Yesu, to bakamaki nekolo elongo na Yesu, bakundaki biso elongo na Yesu. Bakundi nani? Bakundi yote ozalelo. Bakundi sko mutu wana babengi mutu ya kala na makambo ya kala ekenda pe ekundama. Ye mutu wana na makambo na ye oya yaki nango na mokili physique oyo ekundama na ye na mutu na biloko na ye ekundama. Maintenant quatrième partie balobi botala mo wana bata français baka voici na verset wana na lingala botala eza kolakisa tangibilité donc ma réalité ya makambo eza penza bongo. Botala makambo nyonso ekomi yasika. Donc c'est-à-dire ce qui mutu wana akomi na makambo yasika parce que ye moko mutu wana pe aza yasika. Donc azali susu oya zalaki te po oya zalaki liboso esa kenda akundama akenda. Siko oyo akoti en Christ wana aza sikoyo mutu yasika. Pour mutu akala akokota en Christ te. Pour en Christ wana yango place to benga présence ya Nzambe. Gloire ya Nzambe. Siko mutu akala ki mutu ya lisumu na nature adamique. Siko nature wana ekokota te epa ya Nzambe. Na presa Nzambe. Nzamba mo santu. Siko ya mbinde ko kote sika wana te. C'est pourquoi faut mutu wana akufa. Et puis mutu ya sikane akota en Christ. Ce que mutu aza en Christ, eza mutu oyo babenge mutu asika na makambo nyonso ya sika. Comment aza mutu asika? C'est parce que mutu wana aiko botama na mokolo oyo ayambaki Yesu Masia.
mokolo oyo nga Charles Matondo na yambaka Yesu andimaka Yesu mokolo nga na botamaka pona mbala ya mibale mokolo wana nga na botamaki moto ya sika siko yoka détail loko très bien kobotama ya sika eza kobotama ya molimo et puis esalamaka na likolo na éternité moto abotaka biso eza ye moko tata nzambe yango babengaka ye aza papa na biso. Alors tango tobotami epa papa nzambe na likolo likolo eza territoire oyo tobotamaka. Or soko landi idéologie oyo même na monde esalamaka esika mwana abotami aza komema directement identité à territoire wana. Donc c'est-à-dire lokola bisto botama likolo na éternité et pas nzambe directement to botami bana ya éternité de territoire éternité et identité na biso. Parce que tango to botami wana to vandi pe kaka wana na éternité to nongaka wana te kaka mutu wana na éternité ye wana mutu aza na place ma bengi en Christ. Siko na éternité de moi azalaka te diable azate malédiction ezate maladie ezate kufa ezate yango moni makambo na ye nyonso eza éternité ya ba bengi makambo sika parce que makambo oya kala mutu wana lisumu akufaka akoko bela akoko zanga akoza touché par diable. Si on makamwana na ye mutona akenda. Siko to botami epa nzambe na territoire à likolo na makambo nyonso ekomi ya sika. Siko kaka mutu wana afana éternité et puis ayeko fana susu na nzoto physique na kati nzoto physique awa na se. Donc pour na comprendre mwana nzambe nyonso afanda na territoire à éternité et puis afana territoire mabele awa na mabele awa zapi na nzoto physique. Simplement pourquoi dans notre physique awa, c'est parce que il faut accomplir sa mission azana mona mokili. Chacun de nous a une mission. Mais tu continues. Donc c'est-à-dire pour te comprendre 2 Corinthiens 5:17. Tu kenango na domaine physique. C'est là où te belé bazo manquer compréhension. Il y a que vivre vie chrétienne victorieuse, vie chrétienne kitoko. Bien aimé, yoka avant de continuer. Makambo nzambe eza théorie. Makambo nzambe eza littérature te. Biblia o tangaka o simba ko bateaka yowana. Ezali vérité et pesa puissante. Biblia voilà c'est la vie. C'est pourquoi sokozui Jean chapitre 6, le verset 63. Bible lobi ke yes alobi maloba o naza ko ebisa bino ezali molimo pe epesaka bomoy. Donc c'est-à-dire quoi? Biloko nyonso koko tanga nek to tanga 2 Corinthiens 5:17. Bien aimé, ezali lisolo te. Ezali pe hypothèse moko boy songolo te. Mais c'est la vérité, il y a vie à montagne de Yesu Masia. Na pesi sur 4 points. Motona en Christ, aza ekela mwasika, makambo no sa vini akala ekei eleki, motona aza ya sika na makambo nyonso ya sika. Soko mite na nzoto. Ozongi sima avo ya Yesu Masia. Au moins tamsu kulera poza ka ndengwana. Tai kaya ngwana. Tamsu so pesa ozakina ba somo ko songolo ezo continuer. Donc c'est là to comprendre que makambo de Corinthiens 5:17 lobaka eza premièrement corps physique. Parce que ce qui ça concerne corps physique, ngeti nga Charles Maton na cause nazate. Nga nazaka kana mitai nazalaka nango. Couleur rapport yango yo. Suki nanga ndenge zalaka ya ngwana. Famille nanga na botama nango ya ngwana kaka. Donc makambo za sika, ce n'est pas par rapport au physique. C'est par rapport au spirituel. Donc là, ce qu'on a domaine ya esprit. Or, ce qui te suit, un
1 Thessaloniciens 5 et 23. Bible est a 3 parties comme ça la vie à moto. Esprit, âme, na corps. Ce que vous avez Biblia, vous comprendre que esprit est la partie mosusu, âme est la partie mosusu, corps est la partie mosusu. Bato mingi basa la confusion, bakansaka âme ya wana ka esprit. Esprit en âme, basangisa ngo esika moko. Or, Paul a détaillé biso abi ce qui fait l'homme entier, l'homme complet. So tangi 1 Thessaloniciens 23 pardon. Esprit, âme, na corps. Alors, corps na nga yango na loba na moni échange te depuis na mbaisi masia. Âme na ngai na ko luka est-ce que change chitate. Alors fona yeko la âme ezanini. Âme, c'est la partie, il y a des mentions, partie à sentiment, partie à intelligence, partie à choix, partie à pensée, à conscience. Parce que ce qui n'a l'andi très bien, place to lobela que ça partie à âme. To kansa na âme. Âme na biso peut changer et comment ya sikate. Donc makambo nga na yeba ki na tanga une école primaire, secondaire, école na nga na tanga nyonso. Na profession nyonso yekolaka. Donc yango pe ka na yebi lelo. Ya te ke makambo ne kenda na kola masika. Non, donc âme na nga peut changer. Alors ne tika na 3 parties moko, esprit. Esprit na mona ngote. C'est là où on comprend que balobi ke mutu wana azekela mwasika aza en Christ. Alors on comprend balobela molimo nanga. Parce que tozonga na analyse mususu. Il y a Jean 4:24 que Nzambe aza molimo. C'est que surtout qu'il y a un Jean que Nzambe mutabota biso. Donc ça dit que Nzamba bota biso na molimo. Donc mutu oyo aza en Christ. Mutu oyo aza ekela mwasika. Mutu oyo makambo kala eleka aza mutu asika na makambo asika. Eza mutu oyo aza molimo. Donc pour la compréhension, nengo zawana oza molimo. Oza na âme et pour fanda kana nzoto oyo. Vraie identité na yo eza esprit, eza nzoto te. Yango so tangi na Nouveau Testament 4 fois phrase oyo baloba yango. Que nzoto na makila eko hériter royaume Nzambe te. Yesu ayebisi Pierre ezali nzoto na makila te mute révéler makambo oyo. Donc le corps bazo lobela place wana yango te mute kota lola. Muta kota lola aza parti oyo aza neden aza ekela mwasika. Molimo na yo. Nzoto na yo Yesu afuta pripo na yango. Mais nzoto na yo nanu ezui rédemption complète te. Nzoto na biso ekozwa rédemption complète na mukola suka parce que tokozwa nzoto ya sika. Nzoto kolongwa. Tokozwa la rédemption complète ya corps physique. Am na biso esi ba futela yango prix na croix. Mais âme na biso yango mte changeaka chaque jour. On est placé batu mingi ba na confusion. Âme na biso changeaka chaque jour. Comment âme changeaka? Âme au travers ya makambo oya sika naza ko yoka. Yango za ko renouveler âme nanga en accord na oyo nga naza muto sika na en Christ. Donc tu comprendre que maintenant molimo nanga mutu aza en Christ. Ye mutu aza ekelamu ya sika. Ye mutu aza ya sika na makambo nyonso ya sika. Nzoto nanga te. Âme nanga te. C'est par là maintenant. Et loko nyonso etungiso nanga très bien. Oh maladie. Oh mwana nzambe liwe zo menacé. Oh bandoki ba menacé comme ça c'est le langage ba te belé non na touchant pour nous comprendre. Biloko nyonso batu basita kawana normalement
na vrai mutu oyo za en esprit ezalaka te. Mais ekoko sala na nzoto ya mutu. Mais tango sala nzoto ya mutu yango elakisi te ke yango mta base ya vie na yo. Base ya vie ya mwana nzambe eza premièrement esprit. Parce que vrai mutu eza molimo. Sikoyo, omwana nzoto mutu na atungisama. Est-ce que esengeli atungisama? Réponse catégorique ezali non. Parce que nzoto eza nzoto na yo. Molimo na yo oyo aza ekela mwasika, oyo afandaka na éternité, aza pe awa. Siko molimo wana ye mta possesseur ya nzoto oyo. Ana besoin nzoto oyo. Siko nzoto oyo esengeli e vivre aussi vie ya malamu. Ndenge molimo aza. Na molimo en accord na éternité, siko nzoto nanga en accord na molimo nanga, esi ezala malamu. Na par exemple, na molimo ya mwana nzambe, maladie ezate. Maladie ekozala kape jamais. Alors esengeli ezala bongo pe na nzoto. Molimo mwana nzambe ekufa te, ekufa kape jamais. Esengeli ezala bongo pe na nzoto. Na molimo na mwana nzambe, diable akocha mosapi na ete. Jamais akoko toucher mwana nzambe na molimo. De la même manière, na nzoto na mwana nzambe aussi, diable akoko toucher te. Donc, ba réalité oyo na esprit na yo etant que ekela mwasika. Yango pe esengeli e fonctionne na nzoto na yo. Mais pour na ba chrétien belé eza bongo te. Pourquoi? Simplement c'est parce que la réalité auto nango na esprit le quand on partage des conseils de cette batu mingi ba yebi angote et na batu musu ba yebi ba ndima kango bongote parce que ngana yoka même basala nzambe baza koloba ke 2:35-17 et salama bongote toza bikela mwasikate ba musu ba keza processus. Si comme monta son ndima ke naza ekela mwasikate makamba vivre eza sikate. Comment qu'on vivre vie au azana molimo et ça na nzoto. C'est là tu dois comprendre que kozanga kondima identité vrai oyo zanango eza ko causer problème na libanda na biso ya nzoto. Ce qui est vrai c'est quoi? Ce qui est vrai. Na lingo ndima phrase na loba, ndima déclaration oyo. Ce qui est vrai. Moi, nzambe okoko vivre na mokili oyo durant toute ta vie à te mokolosi sa mission au zongi na yo pa tata au beli pété au bela kapete. Soko ndimi déclaration oyo yango esala mabongo. Pourquoi? Na lobi yango non par rapport à sentiment ngai Charles Matondo. Non, na lobi yango parce que nzoto na ngai eza nzoto ya molimo na nga. Donc molimo nanga ana besoin nzoto oyo. Sikoyo soki nzoto nanga zo fonctionner malamu te, moyen molimo nanga asa la mission ezate. C'est pourquoi nzoto nanga azo bénéficier oyo nga naza na un esprit. La raison pour laquelle ko accepta kate ce qui se passe extérieurement na vie na yo. Bato mingi ba souffrir pourquoi? Oka langage o toza batu toza maina makila na nzoto yango nzoto koko nyoka meko bela bate langage eza ko signifier identité na yote parce que yo za likolo ova na éternité oza pe na nzoto c'est-à-dire que façon no ya kolobela esengeli eza en accord na mutu oyo za en esprit na ndeko aza malade par exemple na nzoto. C'est possible de vivre guérison. C'est possible santé aux esprit et ça n'a pas. Comment? Maintenant, il faut aux onga ya koyeba ke un aux molimo et puis deuxièmement, nima identité na ba bénéfice na vie oyo ozanango na esprit na yo. Ndimango tango ndimiango lelo lobi sima lobi omona pasi na nzoto ekomi kokende
Donc il y a une possibilité, frères et sœurs, il y a vivre miracle, guérison. Mais il faut toujours la connaissance, il y a vraie identité en Christ. Ce que tout le monde pour la dans Ephésiens chapitre 4, ça c'est très important. C'est que pour ça il y a Nzambeza. Parce que Nzamba za molimo, makamu nyonso ya salaka, asalaka na molimo premièrement, et puis pour na molimo. C'est que pour na Nzambe et koko suka na molimo te. Il faut esala aussi dans notre nabiso physique. C'est là où Paul a école nabiso na Ephésiens 4, 24. Tout ensemble. Ephésiens 4, 24. Et à revêtir l'homme nouveau. Là, on a bien. À revêtir. Kolata. Tant qu'on va qu'on revêtir. Kolata. Kocha elamba. Moni elamba on a lati. Na revêtir elamba nanzoto. Est-ce que on a nzoto nanga? Non. On a elamba. Ce que yoka langage à Paul. A revêtir l'homme nouveau. Lata mutu ya sika. Mutangwa sika aza wapi. Mutangwa sika ye wana molimo na yo. Yo za déjà okozala te s'il vous plaît. Oza déjà mutu sika na molimo na yo. Siko zwa makambo wana na mutu wana. Yesiko yo alata nzoto. Ezala kola nzoto nanga ekoma englobé emelama na mutu ya sika. Mais frère Charles, comment est-ce ça? Yes, c'est possible. Réponse à wana. Lata mutu ya sika. Oh, mutu ya sika wana ye wana azalaka en Christ. Ye wana azala maladie. Ye wana akufaka te. Ye wana azala mabola te. Ye wana azala te. Ye wana azala puissant pour le diable. Mutu wana sika. Siko zwa mutu wana ya sika, latisa nzoto oyo. Alata nzoto. Soko alati nzoto do makambo wana oya zana ngona kati. Molimo wana ekomi kosmona na libanda na ekomi kosala libanda na ye siko nzoto akomi ko bénéficier akomi ko vivre nengi molimo nanga avivaka. Oh, molimo nanga avivaka puissant, molimo nanga avivaka elonga, molimo nanga avivaka sans malade, molimo nanga avivaka sans kufa, molimo nanga avivaka aza intouchable. Sikoyo nazwi makambo wana molimo nanga nde sikoyo elati nzoto nanga sikoyo nzoto abani ko vivre ndenge molimo aza mena bonzoto sikoyo meme kotambo na bosembo otambo na solo eza par rapport ya ozwi solo oyo za bosembo oyo za ekomi kosala libanda na yo mais comment là na bien à revêtir l'homme nouveau, créé selon l'image, non, selon Dieu, dans une justice et une sainteté, qui produit la vérité. Là, très bien. Mutuwana yasika otola talibanda, a kelama selon Nzambe, na nature ya Nzambe, justice et puis sainteté. Sainteté na justice eza moko ya ba caractère ya Nzambe. Donc Nzamba za bongo. Siko tozwa vie ya Nzambe, nazwa justice na vérité nazwa vie ya Nzambe. Vie ya Nzambe yango yoza. Yo kelama ndenge Nzamba za. Yango Jean apesi biso révélation. Na 1 Jean 4 17 alobi ke lolenge ye tata Nzambe azali. Lolenge pengai nazali awanase. Lolenge na kozate na éternité non, nengi naza awanase. Donc soko tali Nzamba est-ce que Nzambe akufaka, Nzamba belaka, Nzambe diable asimbaka ye? Nengi ya za nengi penga naza awanase. Ah, donc nzoto te molimo. Donc nengi Nzamba za, nengi pe molimo nanga azali. Sikoyo présent. Donc toza na même vie na Nzambe. Soki Nzambe ana ba cellule, ba molécule. Donc c'est-à-dire que yango penga naza. De molimo nanga eza nengi moko na Nzambe. Sikoyo poto kela
kama bongo toza bongo tokozala te oza bongo soko comme na point koyeba premièrement la vraie personne oyo za en esprit parce que yangonde okomi koluka elata nzoto na yo parce que comment na kolatisa nzoto na ngelamba oyo soki na nangote tu vois donc tolataka bilambo na garde-robe na ngai donc ndengi moko fona yeba nga naza mosantu nga na juste nga naza molongi nga na koko bela te nga na koko kufa te nga na koko zanga te nga naza intouchable tu vois soki siko na yebi keza bongo yango nde na kolatisa libanda nanga eloko na yebi te moyen na vivre ngo ezate yango esala ki boko yeba solo nde kosala ni yango mte sala bino yokangola bino. Alors maintenant c'est là où tu dois comprendre que devoir na biso tozwa otoza en esprit et la tanzoto. Et ça la c'est là où nzoto na biso eko vivre ndenge oza en esprit. Bien aimé, eko semble difficile na baninga mususu, mais victoire na ngwana. Vite na biso ngwana. Parce que comment koko salama, nazo continuer kotanga, nazo Colossiens chapitre 3 verset 10. Colossiens 3 10. Yeah. Même pensée wana tout temps na Ephésiens 4 24. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Voilà. Tu as ici verset ya Ephésiens 4 24. Tu as ici Colossiens 3 10. Pour que ça puisse compréhension très bien. Il y a ni to korosala ke tolata vi ton la carte libana biso. Comment? Dans la connaissance. Quelle connaissance? Selon l'image de celui qui l'a créé. Donc et sengeli na yeba nzama kelanga naza mobolate na mtapacité na sija démonté na sija bandokité. Tu vois ce qu'on a yé parce que yangonga naza na esprit. Yangonga naza. Ce que connaissance wana yango na bandiko appliquer na nzoto na ngai. Frères et sœurs, okokomate oza déjà bongo. Les loto vivre les sous na ta makambo e bomba mate. Makambo ese monana parce que Yesu sa kokisa sa sala yango. Parce que koyeba yango eza une force pour ngana yo. Pour na vivre chaque jour. Sinon, tes vies chrétiennes est difficile pour na battre belé. C'est parce que battre belé c'est une expérience plus négative. C'est la contraire na vie au bazar en Christ. Simplement, c'est parce que nous ba découvrir yo quelque très bien. Toza ko lukate nzambe akomisa biso batasika. Non, vie chrétienne, vie à kolukate, et sa vie à découvrir et loko et c'est salama. Yango Paul alobi na Colossiens alobi, Colossiens 1:26 alobaka, le mystère ma bombe ami, le mystère caché de tout le temps a été quoi? Révélé. To lukangote, to ko na point to découvrir ma kambo a révélé. Na yeba ke nga naza intouchable nga naza mosantu soki na découvrir ngo bongo na nzela bo yebi ya solo eloko mibale même quand tu traverses un mois difficile ndima ke oza bongo ndima ko oza bongo. Yes, nana mbongo te na ndimi ke nga na modité magene na mbongo te parce que na yebi ke la vérité a esprit na ngel lobi nga nazaka na éternité et puis naza ya ko pambolama na mapamboli nyonso. Donc c'est comme ça la connaissance et ça la ebandi ko latisa biso vi oto nango na kati na biso. Vie chrétienne, frères et sœurs, elle a difficulté, elle a facile. Mais facilité, to luka, to découvrir par la connaissance de la vérité, vie oyo, to zanango déjà en Christ. Yango esa la biso.
Yeah. Merci beaucoup.